Centre tolingi tokota na etape monene oyo tobengi sacrement ya Sainte to communion to Eucharistie selon moto nyonso ndenge akolinga yango esengeli na biso koyeba ntina na likambo. Lelo tolingi tomela bakala mingi te communion. Et communion bato bamelaka yango bobele bandimi. Bandimi oyo bamibongisi bazwa libatisi bazali en ordre na lingomba nde bangwana bazali na droit ya komela communion eloko ya ntina. Sacrement ya communion ezali monene pona biso église kimbangiste po ete tango biso bakimbangi toza kolia nano communion te bamangomba mosusu oyo eyaki liboso eza kotuka biso eza kotuka papa Diangenda meyo lobi osali lingomba oza na lingomba me ndenge ni bozomela communion te po bayebaki ete une église qui se respecte bamelaka communion. Nzoka nde papa Diangenda azalaki na mayele na ye a préparé déjà équipe baza na mabondeli po ete Nzambe a révélé biso belema oyo ekoconstitue communion kimbangiste yango ezwamaki nde tobandaki mpe komela communion na dato bino boyebi. Communion ezali moko ya basacrement mine oyo ezali na lingomba na biso kimbangiste. Ndakisa baptême elekaki lobi ezali sacrement na église kimbangiste. Communion yango elingi komelama ezali sacrement. Mariage ezali sacrement pe ordination to bonganga. Donc wana 4 sacrements église kimbangiste. Bien que les catholiques bazanango 7, les protestants 2. Nde papa Diangenda lobi nantina na sacrement ya communion alobi ete ezali moko ya bangonga oyo moto akomaka vraiment pembeni ya mosantu po ete azali kosangana na nkolo Yesu. Donc communion ezali na valeur monene na lingomba na biso. Na français akomaki yango na histoire de kimbangisme ete c'est par là que le Seigneur Jésus-Christ sera une fois de plus humble en venant habiter l'être du communion. Et Kounanasa Lobi, c'est l'un des rares moments où l'homme atteint presque la sanctification car il s'unit au Christ. Donc, t'as la valeur ya communion selon Papa Diangenda et position na ye yangonde position ya lingomba kimbangiste. Donc, natango tomelaka communion to komaka presque basante. Donc, lingomba pesi biso possibilité ko koma presque basante. Yango moni meme na baptême moko eleka na Kinshasa na 1991. Baye bakula ki bazongi papa Diangenda lobi na bango ezali souhaité mais ezali exemple. Soki moko kati na bino akufi siko baye bazui baptême vers akokota na likolo. Et c'est na kati na bango bandoki miyibi batuneko bazalaki te. Donc pour dire que na sacrement Nzamba limbi saka masumu yango tozwaka yango soki okazo epesameli biso. Communion na lingomba kimbangiste pour na papa Diangenda. Communion pour les kimbangistes, c'est manger effectivement le corps et boire le sang de Christ. Cela veut dire qu'après les piclaises, le gâteau devient corps et le miel dilué devient sang de Christ. La transubstantiation. C'est-à-dire pour na papa Diangenda pour na position église kimbangiste comme la communion pour na biso to liaka penza nzoto yankolo to melaka penza makila na ye po ete sima ya libonde lio mokonda bule a pronosaka oya chaka maboko likolo la seule prière oya chaka maboko likolo to bengi na théologie épiclèse, c'est-à-dire ozoko invité ko convoquer molimo centre aya ko transformer belema wana gâteau et comme nzoto yankolo automatiquement pe mafuta ya nzoi o basangisi na mai yankamba et comme automatiquement makila yankolo. Donc yango soki ewumeli banganga Nzambo bayebi secret wana soki etikali elombaka solo yebembe, c'est-à-dire ekomaka penza moto. C'est un mystère ezali kamwisi monene na lingombo oyo yango tozala fier ya komela communion lokola lingomba asali sacrifice akobongisela biso yango. Communion ezali garantie to renouvellement ya alliance selon Matthieu 26 verset 26 à 29. Donc tango tozoko lia communion
tozali ko renouveler alliance na biso na nkolo Yesu. Et nos occasions wana zali ko limbisa masumu na biso, la rémission de nos péchés, ezali purification, tozali ko koma basante, pe masumu ezali ko limbisama. Et en même temps tozali ko proclamer liwa pe ko sekwa na ye. Ndenge ye moko alobaki meme na nzela ya Saint Paul na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 suivant. Tango bozali ko sala ngo bozali ko sakola liwa na ngai. E bosala kayango kino na tango wana ya lobaki. Communion ezali pe résurrection. C'est-à-dire tant tozali ko mela communion, tozali ko kufa pe na ye longo ko sekwa pe na ye longo. Ndenge moko na baptême. Et communion ezali pe bon moko ya bandemi. Communion des fidèles entre eux et avec Dieu. C'est-à-dire une occasion ya communion. Ndenge tozali ko koma na nkolo bomoko biso moko nano bandimi biso na biso koma bomoko ezali occasion ya ko sangana ya ko kolisa bolingo pe unité église pe en même temps tozali ko koma bomoko na nkolo Yesu. Communion ndenge tolobaki na Mateyu ezali ko pesa bomo ya seko pe tokosekwa na ye na mokolo masuka pe biso na ye tozali ko koma moto moko. Communion ezali kisi ya molimo et traitaka malade ebele. Et d'ailleurs belemo ezali kuna meme miel boyebi role ya miel et joua kama role monene meme na ba malade ebele bikisak wana na bonzoto e bongo tango bakisi na molimo. Biso bakimbangiste tomelaka communion mbala misatu na occasion ya 6 avril, le 25 mai pe le 12 octobre. Alors na tango ya kolia pe komela nzoto ya nkolo me makila na ye toko tikala kimia makelele te masolo te biso nyonso concentré pe kobondela na se ya motema po ete nkolo azwa esika malamu kati na motema na yo to na motema na biso pe ete tozwa pe bolimbisi ya masumu na biso to ya mabe na biso. Donc awa banganga nzamba zokende komibongisa komema komini kozwa komini oko ya nango biso nyonso concentré ko tambola te po ete ezali moko ya sanctification tango ya sanctification. Biso nyonso concentré bondelaka na motema lela masumu na yo po nzamba limbisa yo. Nalingi kolia nzoto no nalingi komela makilo na za motu na masumu limbisa nga bongisa ngai po ete nalia yango na kimia esunga molimo pe nzoto na ngai. Mibeko ya communion. Soki ozali mondimi te, c'est-à-dire kimbangise te, okoki komela elambo te. Soki ozali libanda ya lingomba to ozami sous discipline, okoki kolia elambo te. Soki ozali na basi mibale, okoki kolia elambo te. Soki pe yo mwasi ozana libala ya mibale to deuxième bureau, okena komi kote sananda kwa bato mo deja mama za kona yoke komi bagisa okoko mele lambo te. Soko zali na libala ya peto ateto yo babengi yakato fan okoki komela communion te. Soko zali na makambo na moto na moninga na kati na ndako meme na famille na bino mwasi na mobali na bana tona baninga mosusu bien na tribunal ezala lingombe ezala leta okoko mele lambo te. Soko kendaka na ndako ya banganga kisi ya bamarabu ya bambikudi lingombe zopekisa yango me soki ozokende kuna okendaka kuna okoki komele lambo te wana banzambe mosusu. Soko sumukaki ya kobombama me na conscience na yo yebi ko salaki lisumu atako bamoni yo te okoko mela communion te a moins que okenda kotubela. Moto nyonso akolia elambo amibongisa malamu akoki kolia elambo na soni te ndenge Saint Paul alobi yango na 1 Corinthiens 11 verset 27 à 29.
Merci mingi. Nde baye bako bonde la kuna na kati. Ezali révérend Sukami, révérend Modoudou, révérend Matondo, révérend Surbens, révérend Simba Raymond, révérend Lufadia. Nde tango tokozonga awa, nde révérend Surbens, officiant kotangela biso Bible, iloba na Nzambe par rapport na communion. Nde révérend Modoudou akofongola libondeli, révérend Sukami ako continuer, pe tata mokonzi abula ako prononcer épiclèse. Soki communion esili, ndenge tomelaka na bakan, nde bongisami boye. Na kan fuma révérend Denis Njoku, diacre Raoul Jancito, diaconesse Kaj, Boulola, na kan Kipaku, révérend Brino, Magondo, révérend Kipuku, diacre Mavinga, Vangu, diacre Mongolo, diaconesse Tanda, pe diaconesse Elanga. Le reste tokotanga yango sima nde tosengi na bayeto ponami pona kobondela na kati toleka nano liboso pe suite nyonso tokolanda sima. Nde tosengi na biso nyonso banganga Nzambe tobongisami pona kopesa elambo toko kozwa bisika po ete tokota na kati esika wapi tata mokonzi abule azali pona kopambola biso pe kopambola elambo. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Yosoro batata pe banano bandeko balandi ya radio télévision Kimbangist na bino batali solo lelo tuzali bongo mokolo mosala moko omia jomi na inei omia jomi na inei sanza ya jomi mobuma koto ibale tuku ibale na inei ndi bipai wapi tuzali bongo mboka nkamba onte ya tempelo bipai wapi to siri bongo kolia elubu esantu ya mateya ya motei momoko lelo izaki bongo papa Subense Swalenge Bernard oyo azali bongo mopesi malako ontei ya cabinet ya tata mokonzi wa bule
ya zali bongo na mokumba ya bopanzi sango malamu to pe évangélisation yende ateyaki biso na mikanda mokanda ya loyembo ya tuku misato na misato nzela ya yambo kino zomi na moko mokanda ya bobimi ndoko ya mobeko mokapo ya tuku bale nzela ya mokino zomi na sango mokanda mwa yoani mokapo ya motoba nzela ya tuku mibale na mitano kino na tuku mitano na motoba solo batata mpe bamama elubu esantu eye toyebaki bongo na ezalaki bongo wana batata mpe bamama bandeko balandi ya radio solo nakoba bongo na kozongela kolia nzoto ya nkoloso mpe komela bongo makila maye nzokande tata motei mwa mokolo malelo anyataki mpenza sete nene ya koyeba koyebisa biso te oyo yamba ya biso nzoto ya nkoloso lokola elobaki papa ya ngenda ezali bongo bakobengaka ete lipa kasi lipa yango mpe tolobi ete gato yango ezala bongo mafuta ya nzoyi ekoyeba bongo na kobongwana nzokande libondeli liye likosalaka ete biso bina biyeba bongo na kobongwana gato ekoma solo nzoto ya nkoloso mpe mafuta ya nzoyi eyeba bongo na kobongwana makila nde libondeli lina to mpe priere ya epiclese eye tata molimo mosantu nzambe wa biso akoyebaka bongo na kosala tokoyeba bongo na kokoma na esika ewana solo boyebe te nazangemi te tozali bongo basato lokola bongo mesano ngai papa Georges Zuzi Isimalanda l'infatigable disque dur elongo na mama Juliana Panzu ona koyeba bongo na kotondola bino na lokota ya kimputuki to pe portugais bongo mama Isakarimo nzotondo ye mpe akoyeba bongo na kofungolela bino na lokota ya munu kotuba na bongo tozali kokenda bongo nokinoki po ete to bongo lobongo ya biso epai ya mama Isakarino ye ayeba bongo na kofungola na munu kotuba mama Isakarino malobe epai na matondo mingi papa Isimalanda Georges mbote na ngempi mbote na bampangi nyonso ya luzolo na ndambo ya ntoto ya mvimba kuvanda beno kele nansi ya mputu Kongo Kinshasa Kongo Brazzaville mbote na beno ya chelika bitulanda ina kena kuluta kuna nanzo nzambi ya nkamba yeluselemi yampa mpamba vina kilumbu ya bubu yai betokele na kati ya lusakumuni ya ngolo ya ibetadia nitu mpi betanwa menga ya Yesu Kristo na nzila ya kubundana ya kimukwikilo na betulanda na malembe nyonso.
Matano, esa palati, oe
Ona
na kombe ya tata mwana tata mulimo santo banse tofukama Viva Botón!
na bolingo no monene pa na biso. Limbisa biso bana na mabunga na biso. Na ntina bolingo na yo pesi biso occasion ya kolia nzoto pe ya komela makila mankolo na biso Yesu Kristo pona tozwa bomo ya seko yango zala na biso bande bandelekino suka na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo tokotanga mokanda mwa tata Nzambe mokanda ya yambo ya Kolinto mokande koma Paul na Kolinto ya yambo mokapu ya zomi na moko nzela ya tuku mibale na misato kino tuku misato na mibale. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 à 32. Na moto ya mokande komi bile ya nkolo to communion totangi na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Pamba te Matei napesaki bino ezwaki yango epai na nkolo na butu wana batekaki ye. Nkolo Yesu akamataki lipa apesaki Nzambe merci akataki yango pe alobaki boye oyo ezali nzoto na ngai napesi yango mpo na bino bosalaka boye mpo na kokanisaka ngai. Ndenge moko pe tango basilisi kolia akamati kopo pe alobi boye kopo oyo ezali kotia boyokani ya sika kati na Nzambe na bato. Napesi makila na ngai pona kokanisa yango. Mbala nyonso bokobanda komela yango bosalaka boye pona kokanisa ngai. Boye mbala nyonso bokozala kolia lipa oyo pe komela kopo oyo bokobanda kosakola liwa ya nkolo ti mokolo ye akozonga. Yango wana moto nyonso oyo aleli pa pe ameli kopo ya nkolo na ndenge ekoki te akomema ngambo pona nzoto pe makila ya nkolo. Moto na moto amitala ye moko liboso te alia lipa oyo pe amela kopo oyo. Pamba te soki abosani te ezali nzoto ya nkolo ezali komikatela etumbu na tango azali kolia pe komela. Yango wana bato ebele na kati na bino bakomi na maladi pe bazangi makasi bamosusu kutu bakufaki. Soki tobongisaki mitema mbele tozwaki etumbu te, kasi nkolo azali kotala biso pe kopesa biso etumbu sikoyo po tokoka kobika mokolo akokatela banguna na ye etumbu ya suka. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Tusamba musola kwase ye mwana ye tata mwanda velela tata Nzambi mfumoto Yesu Kristo tata Simoni Kimbangu kiangani mpevya nlongo nsadisi tufukamane yetuvu tulifunda na matondo mulawaidi titutambudi mvwanda tuvwendi kintwali yenge mfumoto Yesu Kristo meza mamosi kadi munge tubundi livuvu kieto munge mwana mpuluzu wetu menga yemaza bya mfumoto Yesu Kristo bya kitu kaselukulu kwa beto
ututuadisa ye utudiatisa ututola dimbu kyansisi pasivonza ye mavanga matombe batumwena wonga muzola kwa ngedi yetu se mwana itata mwana velela muzola kwa ngese yo mwana itata mwana velela nzambi yetu tata simoni kimbangu kyangani efunda lya matondo tukufu tuli mulu mukya ulu munkeba utukebele fukude mviwe mulokula hii unu lumbukya nene ilumbukya kikuba mene tunadia nitu yenu amenga mfoto Yesu Kristo nzambi yetu utubanzila muto emu mwanda ntangu za wontu talomba kwa itata mwanda velela mfuve metata mfoto Yesu Kristo tata delunga na kengani salmu ya nivo nitwe vimpi salanga yeye la kai salanga ko utukatu da bimbevu munitu zetu mpasifoto kusadila banzila bela mutu pitalu banzila bela maboloko banzila bela ku este ya RDC papa banzila mpe makongo matatu makongo matatu bela munsizo nge tata nzambi dina bonzambi eto omuntu bela kwangeye utubanzira bonzo bona nsatu zako byatu dia nitu ya foto Yesu Kristo yemenga matunwa papa matuana luvuva muto yemu mwanda sambule usaku mutu lombele zeokila mubeto mbatu kule mtsukusunu bika ngotudiatsa bonzo bona luzolo lwaku munazola kwangese yo mwana yetata mwanda velela munankumbwa se mwana mwanda velela tata nzambi mfumu Yesu tata mwanda velela luwidi bisamu bivyokele kala beto kiyikola twakivada muna beno nge tata nzambi wasalanito kumwetu Yesu Kristo kula venga yemaza nge tata mwanda velela watila muela edina tulobele bero batatu wanongo lutuwalo tufinama beno hontamu ina ifueni wadiani tu yebenga mangefu mwetu Yesu Kristo matutamana muntawu iye menga kuluka munitu za bantu maza kuluka munitu za bantu mpema yeka kwa mpasi buna bela kaka mpema yiziti katula mana mambi mambote mavinga na munitu zetu wao studia nitu yemenga utu yandala utu beka nlongo kiese ke monika muna betu bantu twazinga munza twasala salu twatunga dibundo yetunga Yerusalemu makulu tasola wiru zakala mambo matatu makusisi masemetu masetu baho zola siku yebisalo yo tutaloba dakala ngolo kwa betu minkuyikizi tukigana vivo mona beno bukieto sura tuyandala sura tuwika mlongo na zola kwa betu batatu banlongo
Entsangu za mfumo wetu Yesu Kristo, yezo la kwanza ndi waselito, ye untwari ya mwanda verela, bika wakalanga yetu tuka kwa yerevu, seye mwane mwanda verela. Amen.
para assim arrecadar da Nova Jerusalém para a construção da mesma. Papai Senhor Kimbangu nasceu em 1951 para dar a continuidade do seu ministério.
kombo ya tata mwana pe tata molimo centre batata pe bamama selo tobongama toya na kati po ete tokende kozongisa nzoto pe makila ya nkolo na ebombelo batata pe bamama selo toya na kati tozonga na kati tobongama po ete tokende kozongisa nzoto pe makila ya nkolo na ebombelo batata pe bamama selo tozonga na kati tobongama po ete tokende kozongisa nzoto ya nkolo pe makila ya nkolo na ebombelo oyo batikali bakomela nsima ya losambo pe na bakamp tokomi na suka batata pe bamama selo toya na kati po ete tobongama tokende kozongisa nzoto pe makila ya nkolo na ebombelo. Merci.
tusanga tuvutire ifunguro matendo bere vudanzire mulimu kya uno tujili nitu tuwini menga na mfumo wetu Yesu Kristo bibusi tunavutula nitu kana yebetu ngia chukule mfokololo muna kumwa sei mwani mwanda welela. Amen.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozongeli programme na biso nde tokopesa bakombo ya bayeba kolesa communion na bakan mpona bamalade na kan fuma révérend Denis Njoku Bofola, diacre Raoul Francito, diaconesse Kage Bulola, na kan Kipaku révérend Bruno Magondo, révérend Kipuku Floribert, diacre Mavinga Vangu, diacre Mongolo Limbaya Jean-Pierre, diaconesse Etanda Anne, diaconesse Ilanga Odette. Kanweno, révérend Nkunda Ndakama, révérend Bantante Kasumpa Sami, diacre Mavungu Bwende, diacre Nzuzi Diluvangi, diaconesse Mujinga Madia, diaconesse Bansevila Solange, Yanda, hôpital P village, révérende Mafuta Makiese, diacre Isaki Ndoma, diaconesse Kimbembe Kamalandwa, Kamason, révérend Biwamba Ndosimau, révérend Lubanzadio Sami, diacre Kisongi Jean, diacre Malaki Nzunzu, diaconesse Louezi Madeleine, diaconesse Lufukasu Mbwa Mami, Awana Temple, révérend Simbampaka Raymond, révérend Lufwadia Thomas, diacre Dieivanga Mamfouana Alphonse, diacre Dialungana Soudi, diaconesse Nkusu Marie, diaconesse Bokopili Bébé.